Vous regardez KTG Culture Africa, chaîne 100% Culture Afrique. Abonnez-vous massivement. La vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais il y a faux ou il y a la tiliputa. Beaucoup de ces bourreaux comment Moutaka pata, beaucoup de ces bourreaux comment ou on a tata na diangenda. Mais dans le bas besoin de soldats bakanga bakenda na stade de martyrs. Président Zalawana bakimbanguiste Zalawana, ba chef spirituel na biro Zalawana na ba oba lo bakimbango wana liputa ye wana bakunda na nkamba. Bonzo koro wana boya na stade de martyrs. De fola binga exemple moko na monde que garçon bakanga ga e cadena po banda ko ba makamba lokuta. Le côté même ça va payer. You can see le côté où il va bander la mission de spiritualité. Parce qu'il y a moins de quotidiennement à politicien. Vrai Kimbangu comme on est Kimbangu d'un tungu noir. Simon Kimbangu, ça t'est Simon et ma famille. Babunga Zera, si vous avez tout bazar contre nga pour la reverser contre la banque. Makambo batu bakota mona ba famille ba roi Baudouin ya Belgique na ba Belge ba okotela nga. Ba lo ba oui, garçon il dit que corps ya prophète na bango eli moi mais biso to récupérer ils ont la Belgique. Parce que mutu wana oba oto bakenda ko tutimo da kuna na Lubumbashi. Na prison wana ba tumo to mana ko na RTC ba mettre. Zambeta tata la biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso Nzambe tata la biso ndenge mokili mozali kotambola motema mabe leki biso yango nde pasi eyeli biso ingeta na bankulu nyonso ingeta na bamfumu nyonso ingeta na ba grand esprit nyonso ingeta na bangunza nyonso ingeta na ba chef spirituel nyonso obazi bongo ni baku ya kolanda bongo émission na bino bosolo na politique formule D to baki na bino en même temps za bongo na bosolo na politique formule D landa biso encore na KTG Culture Africa parce que ici nous parlons de la culture, la musique, la religion, la politique aussi bongo angle nyonso même la société. Toujours bongo invité de marque pour la pesa bongo bayindo mayele boanya bososoli na inspiration oya lingi azwa mayele azwa boanya longola kofinga longola critique longola ko soupçonner vanda calme zwa kaye tawana stylo zwa enseignement pour ce bongo mayele ndenge nini ya kotambola enseignant esi azongi motangisi esi aye moyekolisi mutu apesa bongo mayele na boanya esi azonga bongo na KTG Culture Africa en même temps sur la politique formule D alors botika bongo critique inutile lelo encore ngunza mama mona azongi bongo na kati ya TV na bino parce que la question ici on est tellement ébellé chaque fois la religion la politique la santé la société ma besoin tellement meke ya ko fa zuma ka chaque fois le ko la enseigner na kati école apesa ka bongo ba ko bazanga bongo boanya pe bo sosoli ya ko ba comment est-ce que mukili esengeli bongo tambola ya mingi ba kondi ya mboka na sembele pe bo kondi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ensemble na bureau na yo maloba man maman so ke koma ke pa na yo il faut pratiquer parce que bososoli ezande awa boanya ezande awa fongole ya Congo evandi awa na oye alobaka soki o pratiquer yango asenga ka bongo kata coalition FC na cash pour fonctionner bien au salaire yango peut dire boanya ekotaki comme engunza oyo posali c'est ce que enseignement man mamona
pour na bongo autant sa Congo oyo fumukimba mapesa yo malamu ingeta le bongo oyo bayango to bongo ba sujet tellement ébélé mais tant mon PV kitaka to changeaka bongo maka parce que enseignement to ne pesa maka to esprit kitaka kingunze kiti et sera ce que ba bongo ba kolo makambu ba pesa autre le na plateau donc to changeaka bongo émission to tika la bongo le parce que ma question est tellement ébélé il y a aussi ma bongo moi par rapport il y a aussi les cabons mikolo yo na sima bongo na bongo to bongo na deux photos photo ya Kimbangu ya Simon Kimbangu ati bongo liputa to ati bongo liputa 4 places na Kimbangu ya Torsini ya mwana ya sima nanga to ko ba siko lelo mama mona asosolisa biso qui est le vrai Kimbangu nani yango oyo ya solo ya pona kobikisa bongo ba indo to na kati ya panafricanisme man lelo a expliquer biso yango même temps il y a presque des temps passés man mamona alobaka il faut roi divin moko aya bepai ya bangunza roi mo divin mo zanani to moni lelo bangunza bakomisi bongo masambuki du roi divin est-ce que ça y est na ngambu mususu il y a une personne oza bongo chef ya bangunza nyonso to retourne na mani mamona à ceux qui a yébié parce qu'en fait à part masambuki il y a encore un ngunza tellement spirituel to moni bongo la bastade to moni bongo la prière makasi to koyeba awa Mamona, donc on tourne et l'autre fois il y avait mingi c'était par rapport il y a anti-valeur dans le gouvernement. À ce moment là, mon Kondamboka a éradiqué anti-valeur. Bateau va permettre mon Kondamboka pour le Yiba, Kolia, Kosora, Kosumba, bon Libanda, Kobe, Sabo Mboka. Man et l'autre expliqué biso. Mamona, Azabonko insisté chaque fois que Fachi Beto a préparé bon constant Moutamba, locola dauphin na pour l'élection 2028. Pourquoi? Maman a beaucoup insisté. Pire encore, les Bakongo Boyoka. Vous portez biso regardez. Maman a comme mon Congo, mais à Boyi, mon Congo a zonga la pouvoir. Pourquoi Boyi? Pourquoi à Boyi? Avant d'abord, biso la réponse merci mingina hymne national. Les cas nous qui quitté comme pila. Na sera que le Romoko, na Boyi na ngai. Photo fêté. Les deux abonnements final, les 31 jours à Souka. Lobby le premier. Na ligne na fêté avant Tangotana. Les cas Simoutou qui n'était qu'à Pila. Et le mot 5 étoiles, sa femme, maman Mimi, moi, ça pembe pour sa bitabe. Maman, na ligne moloko moko boye. Koko Seruti. Lobby à Moussikate. Na ligne lelo, bika Moussalama. La boye, la boye, la boye, la boye, la biso moko, tout ça kanango. Alors, avant ça, tout faut la bongo teke. Pour la sommaire na pesa ki bongo na sima caméra ami le cas bongo Giscard saka nango bon to kota bongo ensemble un grand merci encore na la secrétaire ya chaîne Demora Babaleka Mwasi ya Mukuse ya Tayo merci encore na Bishop John Makese le mona papa Chirac Masamba vous mbote na yo mbote matondo mingi mutatoko pona calendrier na biso ba ela biso na bapaya. Très bien. Ils ont aussi là 0 heure à l'élo. Mais pour la biso to yebi que fête ezala mukonyos. Pour la bino. Pour la biso. Bino bana bangunza te banwa. Ngabo changa la raba ngunza te. Je suis pas un prophète. Am rastaman sina ibsai bino. OK. Parce que so ibata lokuta ba leki trop na kombo ba bengi prophète. O prophète ala ki moko te. Ba prophète ba ala ki ebele. To zala ki na mutampadi, to ala ki na tata gonda, to zala ki na mwana ntsemi. Tokeko koma na basima otoko babaka bazalaki ebele mais lelo na génération na biso pona nga na mona prophète azate o c'est salama et salama biso nde toza ko adapter ba prophète. Merci mingi mutantoko ndenge oyambi biso suna mokola lelo tango nyonso tolobaka mbote eza monoko na biso me yenge vantoto eloba Koko Seruti ndenge Seruti esengo efezala na mabele. Très bien. Bato bato sepela na mabele baza muke. Très bien. O bazonyo kama baleke bele. OK. Na pesi bon anniversaire na ngezo le kasiko na kati ya Los Angeles. Le lokaka. Le loka ndete oloba. Na Los Angeles. Ndenge to na donc les États-Unis. Les États-Unis place King Mosengo azali bon anniversaire na Chez Lamputu. OK. L'artiste na kaniso ebi Chez Lamputu. Très bien. PCP ba bon anniversaire. Mwana mvuluzi. Mwana mvuluzi. Akoma muta job
Ok. Comment tu as job, nous les comment donc moi qui pour un exercice, on mi pesa ndenge bato bazo boma bato, ba mi ba boma bato pour ye aboyango, comment tu as boulot vraiment parce que mon à trop bon anniversaire mon frère, bon anniversaire et que c'est mendoa tolo gnocchi bon anniversaire à Ekoti Muntu ba santé et que ma pas sakata. Voilà, joyeux anniversaire. Na pesi mpote mingi na mwana mobali waza na nzela minu banda to botama to kola kana nzela minu na ye Gento Maria ici kozali zwa bambote na yo mon frère, je suis toujours là. Grand frère nanga ndoyi na ngai Jean Louao ici kozali na pesi osu bambote na sepeli mingi kopesa bino message na mukolo lelo matondo matondo mingi na baki na bino lolo ndebo bonga ma parce que la bongo émission presque ya suka o ya fin de l'année. Chacun d'entre vous a d'abord monté ma et vimbake pardon tiens on va monter il passe le chauffer on va chauffer aujourd'hui milinga moko et kobima awa nous amano tout le monde qui bongo lelo oyo ba la kisibiso des photos ya Kimbangu to bolo Kimbangu ali puta pena Kimbangu ya Torsini Kimbangu liboso magasin pe Kimbangu osa pembeni awa toto yeba ba question tuna mingi. Papa n'a pas les cas qui n'ont pas compilé depuis France à tout le monde. Tout le monde a une question. Différence entre les deux papa Kimbangu. Pour la première fois, Simon, on va dire Kimbangu. Différence entre les deux photos de la Simon. Différence ezali que moko aza oyo bango ba benga kwa la téléputa. Simon Kimbangu. OK. Ouais, Simon. Ouais, Simon. OK. Les photos wana ezaka kombo balati ici. Azana kombo na mutuana différence ya makasi oyo biso tozo croire fumu ikala place azali azo croire place PDG Gordo azali azo croire place vienanga gosse vous azali très bien azo croire ezaki Kimbangu oyo ya torsi bozo tala tabino monte différence ba photo wana Kimbangu ya buro na Kimbangu ya nzoto de piqué. Mundele jamais ayeli biso système atiki la biso nzoto ya mutu akomola biso oh nani siko abimisa photo wana pe to ko pratika moti le photo Kimbangu na liputa et quoi peut-être l'église Kimbangu c'est déjà même photo eza ba belge a complicité na papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialungane oh donc ba Congo boza batu mabe bondima ti lelo lokuta moko boyevanda na kati ya mboka bukamata koro moko oyo eza ya Kimbangu te bandimisi bino ezalaka nango na pays na bino mais Kimbangu aza na kati te. Quand on parle de l'esprit, si vous pouvez garder le corps d'un esprit bino ba congolais papa Diangenda bazalaki bana mike tango koti ba mone ki ministre toza omoni batu misusu nazo tala na ba commentaire batu misusu bato benga na ba téléphone pourquoi bazo bebisa ba crédit na bino na loba na bino KTJ eza prêt ezalaka na lemba pona koyamba mutu nyonso débat ko sona na téléphone je n'ai pas le temps pour face à face boy na ko mediso ka ba mino on doit vraiment ba plan donc yo do des gens bunga na nzela makambo ya kotuna na téléphone ba ko fingo do finga na ba commentaire mais nazo luka to finga na te to zala na ba ranking te mais so za masambo kiliste yaka na chaîne ba ko benga ngala mutatoko très bien na ko ya so za Kimbanguiste yaka na chaîne so za mutu ya église de dormir yaka na chaîne ce que Jésus a sala boye na vie na ye blasphème na ba mona bino bozo pa ba mindele ba charlatan blasphème na charlatan so moi surtout mo charlatan ça la passe inga ye sala ma passe ay ça non pas cité ina o banda ndenge ngam na maîtrise de soi OK nazana maman na maîtrise de soi. Et là, on est en train de commentaire. Ba finga na ba commentaire na. Ba musi ba mona na fingi ba mona ko commentaire.
natangi ka na zape na nga na monika kozala ngele bungi bwangala de moyen na la ndezate eza na batu musu baswana na ba commentaire na so otali omona ngo mutu musu a komeli na français mais azo comprendre nete ko différencier que signifie les opinions azo ibanete. C'est mon opinion, et mon opinion est juste, et je vous dis que bakimbango ba photo na ba mes amis balé, ne vous utala wana. Mais il y a faux ou il y a la tiliputa. Beaucoup misé bourreau comment? Mutaka pata, beaucoup misé bourreau comment? Wana tata na diangenda. Oh. Oh, la tiliputa wana. Comment mutaka pata? Pedro Kapata. Mais dans le bas besoin mais soda bakanga bakenda na stade de martyr président zalawana bakimbangu stebala wana ba chef spirituel la biro ba wana na ba obalo ba kimbangu wana liputa ye wana bakunda na nkamba bonzwa kor wana boya na stade de martyr de fola bima exemple moko na monde que garçon bakanga ga e cadena po bandolo ba makamba lokuta mais ba cadena il faut aller belé ba yale o ba cadena mo ba benga ba yale OK bah il y a le monnaie bébé 7000 cadenas 27 millions de cadenas na moko yanga bakimbangu se ba tondi kota pour tour à vida nga mo ba kota bilima kota tableau wala benga onde tableau oui comme 1-0 c'était bien 2-0 OK bon mona ma 100-0 man mona champion allez obi ordre là kombo ya libo bombanga ali bato toi kimbangu sto na bato ba ba kimbangu ali puta za frère kimbangu bakadena ale o kanga bango na minoko o ba loba ka sauter na mo yo bité de lukuté bebisa ka pays yo kansi lukuta oyo ba bandela biso na spiritualité kasi ya mona kotiti ba politicien ba vivre na biso na lukuta le kimbangu ali puta lukuta lukuta muta kapata oh vrai kimbangu komone kimbangu dia mtungu noir Simon Kimbangu, ça Simon ya mabamni. Boya la Kimbangu histoire moko neti ye pa kutana na Jean-Baptiste moko boya baptisa kaye après comme missionnaire comme côté à Bible à boîte Bible. Bon même Kimbangu na christianisme, a participé na christianisme té. Mais quand tout le monde ba église tout de noir même papa la biso papa Kusu même photo wana papa butaka pa tengi pa c'est baba ndo changer John Mackey c'est ça changer. John Mackey c'est bien sûr mais ce que ba ngunza o baza awa. Mais que bangele bungi kasi yango na solo ba. Ba bunga nzela siko bango tu baza contre nga pour la reverser contre na bango. Le tout bangunza ndio acha photo c'est même na bango été. Ba yebite kasi bango bango ba yiso ba yibi ba yat. Ba ya ti makambo ba to ko tongo na ba famille ba roi Baudouin ya ni ya Belgique na ba Belge ba ko telanga. Ba lo ba ma oui garçon il dit que corps ya prophète na bango et li moi mais biso to récupérer ils en appellent parce que mutu wana oba oto bakenda ko tutimo da kuna na Lubumbashi na prison wana ba tumo to mona wana tensé ba maître ba pharaon ba le tu ça ba cérémonie belé wana ba maître bo ba père ba zana ba na miki ba diamne bana miki ba beta mutu mo boye na matière mo ba benga ka sir OK ezala en Égypte ba ndako momela ngo ba momi ba momé mutu mo bo abimine ta pour la té mais tant makambu na mboka na biso zo marché té il faut que nous simba no boko nzambe très bien to yé ça y est comment bozo ko ko soit on dit ndele ba ke soki ko kondi ko wana awa na Congo ba congolais so ba ke ko simba mo kaka ka diriger monde OK au monde ira so na ndele ego zala ego disparaître c'est ceux de noirs qui vont diriger le monde. Et ça, biso batu mundi mutu to diriger monde. Si ko batu mundi mutu ba diriger monde, tande ba bungisa biso. Ba yeno ba fente prophète na biso, mutu moko bo azala ki révolutionnaire abana ko telemela politique. Ya mabe. Ndenga na telemela politique ya mabe o ya biso, kimba azala ibongo bozuye neti ye asala ki bandimi, baba ndolanda ye atera batu bobongo la mutema. Non. Kimbangu a une mission en athée. OK. Kimbangu est venu pour libérer le peuple opprimé. Bon, vérifier mon opprimé. Ayagi dit que je suis venu enseigner les gens la parole, ce que nous nouvelle parole, il y a un pour tout le monde. Non!
Kimbanga ya koteya te. Akolakisa biso nzola bolingo. Tukala mi kamimbwa leki la kumosi vumbuki la kumosi. Donc tous à la bas poil ya léopard ou ya mbwa et là la place moko et là la place moko. Unité. Skubalobi mutu aza l'esprit ya one love. Together as one. Au moins tu vas prophète on va Bob Marley dit one love, let together feel alright. Très bien. La qui du pas bétango. La qui du pas bétango. Et le Rastaman et du together as one. You reste together as one. Le même message. Très bien. Il y a bétango together kuna ba beti one love. Très bien. Ozo comprendre. Très bien. Kimbanga lobi kintwali. Kitwali. Yango lobi en anglais together. One love. Très bien. Si vous bino one love voilà tellement bon moni na bino mbongo bo finiki histoire en fumu kimbango oyo ya mutu retro bo bimisi ya mutu buru netu mutu moka mela baba ba nitriline na ba cyprade akoma gaya oh yesu mutu ba kangenga so quelques jours c'est le film na bango ba sala ya mutu wana ba bimisa ya konda. Bon, je crois qu'il m'a soit 120 fouets. Bakangi est en prison pendant 30 ans. Bon, bimissé, il y a santé. Bon, donc, tu as la photo qui m'a dit. Mais ça, il va aller. Les vrais qui m'a dit, ça m'a tourné tes Denis, ça son gage. Ok. Moutoua boulou, là, où tu as. Moutaka pata. Et comment est Moutaka pata? Moutaka pata, quoi. Moubala maman mouille. Tata la diangène. La vérité va dire, la vérité mais dans le 21e siècle. Moi, je suis prêt de leur dire ça. Au problème, hein. Et ça, grand problème, na bateau, ça, il a un bon, na kimbango, ou un magasin, il y a des putas. Ah, on doit déchiffrer, mais c'est une vérité, il y a danger. Mais ce n'est pas le moment pour Kokanga, ce n'est pas le moment pour Bomanga. Parce que le président de la République, ça tient à tous les gens dans le Missika, va s'y réveiller. Ok. Vous pensez que le président que moi je parle, c'est le président Tilo? Non? Le président n'a pas de spiritualité. Comprends? Mais président de spiritualité, il y a parce qu'il est contre l'impérialisme. L'impérialisme, c'est fou qui m'a. Allez, bah Congo, bah t'es qui n'a pas de topo. Bah t'es qui balé. Bandimi na bango kimbanga fois à la wana ba kosa ba pendant des années. Pour bana na bango na ba koko ya ba koko na bango ba vivre ka mien en Belgique. Tous sont là-bas. Bana papa Zako, bana poto, bana papa Charles, bana poto, bana Marie, bana poto, bana ya papa nani José, bana poto, bana papa Mbenza, bana poto, kianga dikande mtabota te. Siko ba koko na bango ba yimteke ba kunda nzambe et place ba tatale ki na bango bazalaka place ba noko na bango bazalaka il faut tous à la mission place ba kunda nzambe. Pourquoi on a Babylone la grande? Là il y a beaucoup de péchés, beaucoup d'impudicité. Botikinda banzambe. Botikinda banzambe, bokena ofanda ni na poto. Bokena ofanda ni. Kimbangu c'est ça l'église moi ko za na poto ta. Il faut ça la côté la bango na bango na neti ya bango. Ani boyeli biso fo kimbangu. Eta bobandi na ko sa génération. Pe tata sala likolo na sa zo mona maki bato yo bakosi. Tu as une ignorance car vous te dites tout est dans l'ignorance, il y a moi qui va sur la politique. Pas bon, ma biche se bien. Bon, mi biso babandela et surtout dans Mobutu. Tu sais que Mobutu c'était un démon. Oh. Obi Lumumba soka lo barani, pas Mobutu. Oui. Lo barani. Na yeba qu'il faut izala yo. Pour aller le babo, tant que je vais ça. Alobi na yeba qu'il faut izala yo. Lumumba zo liste. Alobi armée congolais et zongi na maboko na biso ba congolais. Na levé, na tomboli Mobutu, lieutenant colonel, la force publique. C'était le monde. Quelqu'un qui t'a levé à une haute suprême armée. On dit yo que
tokipe on a tout. Toi on a besoin d'être à Moutouan. Les Arabes américains, tu vas bien dans Mobutu. On a payé 250 000 $. À ce temps-là, 250 000 $. Tant que tu comme président, à mon niveau, tu as commencé à avoir milliards. Avec un bon qui on a été quand on a 36 ans. Balai na pitié na été fou na chombe nga betaille lumumba baba arme na ko tout est minimum kufa pour la kufa sur place. Mais le temps que on a filmé, boto tala film lumumba boto comprendre que ton vivant est déjà payé, ça est déjà souillé parce que to bomaki esprit de Jarastafari. To bomaki mwana nzambe lumumba na biso boko poto za ba très très tilelo. Tilelo, tout ça va traiter. Tellement d'ondimi, balo balabiso ko kimbangu, bakundai na kama. 12 millions de morts. Ivrognerie. Impudicité. Homosexualité. Homosexualité. Quoi encore? Guerre à l'Est. Détournement. Guerre à l'Est, c'est 12 millions. Mais Nzambe, obino obenga Nzambe, incarnation na yeza. Nakamba. Alors, vous charlatan. C'est vous, les charlatans. Vous avez menti. Vous avez pour la lukuta. Biso bato to la vérité. Bolingi bisote. Ah ba diamba na ye. Bolina mais la primus. Escort. Oye ko baby sa génération. Je sais que c'est pas pour moi. Là, mais la whisky, où il détruit génération. Tous années le côté dans tout mon frère Tina Zoya awana comme un studio na mon groupe ya ba jeune mo ba 17 ans ba 18 ans ba 22 ans nos enfants ndenge ba panzi masanga na mesa ba uti ko beta bale et loko ko salisa tous ces ans mauvaise bonzambe. Mauvaise bonzambe qui dit mauvaise gouvernement. Mauvaise gouvernement, mauvaise bonzambe, nzamba osanya. A livrer bino na maboka batwa. Comment on a ajouté les matos, il y a la vérité. Le Congo a tout. Mais comment on dit que Moutasala Mukili, et ça Simon Kimbangu Yenzambe. Mais ma peuple na ye. Bazunioko. Tonyo kwa makama. Baonyo kama kote metonyo kwa maka. Parce que na Israël, on a peuple nzamba Israël ba on ba bomba bato ba bomba ba moto ba bomba bato chaque fois qu'on na masse. Biso ah ne bete ne biso ya libota nzambe. Ignorance c'est la patience. Comment la gloire boye. Parce que nzamba ba za lukuta. OK. Ah toko. Check. Ma on le belo ko za tuya. Atondo. Na minute on web sabino qui pas vite sa botami. Oh, azameti. Qui pas vite. To so la ginaza en Europe. Azo bomba pe batebele na Congo. Ebele baza ya odaye daye. Na babasi na bino bozo tanga tanga ba Congo nini si akufaki. Ma qui pas vite d'ailleurs sa bostami. Azala déjà ça comme kutu mukolo fa ya kotala nga to nous visiter descendant na o ya tikaka na Mbanza Congo. Réincarnation. Azo ya azameti na pe na photo na site so la. Ma qui pas vite à matondo vers Ingeta. Place aux Ali, Balobi bana posa ba mona. On découvrir yo la chaîne. Avo songa na mboka batata photo mona yo. Photo mona. To mona to aussi mato. Ya mono mona sikoyo message ya Kimbangu ba bombi mona savunga. Ba binisi biso message ya ba Daniel, ya Ezekiel. Na landa ki porte parole na kianganit. Azotanga la verset Esaïe, ba Daniel, ba nini. Sanka yeba Esaïe on les appelle la verset mon ko Esaïe 36 comment au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays coupé par des fleuves. C'est là où j'ai mis mon esprit et mon âme. Et les pays là, écoulaka miel, c'est pas des miel. Au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays coupé par des ruisseaux et par des fleuves. C'est le Congo. Là où on coule les diamants, les zinc, les cuivres, les coltons, l'uranium, calcaire, fer, argent, bois, l'eau,
Terre fertile. Terre arabe. 80 000% ya terre arabe. Si vous pilotez le mabaya, si vous êtes en réserve mondiale, vous comprenez la biloté mise sur la ville, on a un montina cédé. Pour la nini, bon Zambé, il y a le Kouta, il y a Fokor, et puis Versana, Esaïe Lobby, les pays coupés par les fleuves, c'est là où j'ai mis mon esprit et moi j'habite là où on coule les laits et les miels. Les laits et les miels, où les amis. Balor badiama bazangi bakuivre babilo kola totangi très bien pays na ngwa après Éthiopie tozo ya na Congo tozo ya boy pays ni na ngwa za na couper na ba rivière c'était obi que Congo il faut aider ba payer belé la maille très bien ba payer belé zo kota ba sécheresse ba lac belé zo kauka ba fleuve belé zo kauka très bien parce que Congo il faut aider Afrique na maille makasi mais na ba pompe ya Congo vous comprenez, na pekisi binote bolanda kimbango liputa mais vrai kimbango na bango mibale oyo aza muturonte. Et maman on a parti à Suisse à le bon kimbango ya liputa aussi ndoto na isa nini ah mais rola zane mutabindoti la na kenda ikuna esprit na getale bo alota bandoto trop merwa akabula na famille na bango likona bandoto na yozolo ta bandoto trop zoliaka ba poiron na Suisse tant on loti kimbango ya bolala katali bosa mozolene ala mugolo jura lève mais ezala boken Bindoto bindoti la alors la pamba yo ba grand maître ba lekana mukilio ba lota ba bangote ba ba lekai kimbango baza boye bien moté ba le code du poids ba matali kolo ah macha kicha panzali krr mindele tout azongi le code du poids ba mbutanchiri yo bati makamba ozanga pa ba Congo mbutanchiri na est kuna sana ba dernier miracle ceux qui m'ont allé en 1921 bon ba 1821 ba 1021 ba 500 ba 521 ba 121 ezala ba 321 ezala 21 ouais quand 1900 to ko ba na 1900 ba ventir pays ça pays bo ça na ba ventir mais là comme nazala ngana mokili ba tata bazola tanga na ebisaka bino vérité corps wana ezana nkamba il y aura une génération bakoloba nango le couteau eleki to bimisa quoi to ba vérité to bimisa ona ni stade ne ba bimisa ki ya sango on a Italie pas drapio bon bête en internet pas drapio a fait 123 ans à Polakate betidia dans bagé bouka place en na loba kamo mon émission passée il y a presque et tant ça la nouvelle là mvemba linga ko sa rébellion na ba Congo Jean-Claude Mvemba et Mekate na raison ni et non Tivalère na raison ni na raison parce que yo bité que minere ndenge bibi kuna ya danse ba chinois ba découvrir on ba américain faut pas qu'on ça trouble pour ba ngombe ba ndoyiba pour ya trésor les cas déjà kotoa oui bien voté très bien ba français faut pas qu'on ça trouble ba famille président ba famille ba ministre ba comme ça ba Congo net ya bango bango ba kezo ba ni ba zone minière là ndenge bazo récupérer na nini na kota est kuna sabu tumbongo ya na trésor public bisoto sauver et que na ba poche na bango payer marché en démoire batu tout bazolo ba kimbango wala tali pota bazaba Tivalère ba belge ba ebi que o nga zolo bizarre so vrai kimbango ala tali pota te madame tout le roi ça bon commissaire Burundi on me expliquer bon moi tête kimbango ezaleti ya roi Pelé ba tête na biso ya mwana ete ba Mark Tyson ba Ali bozo na ba tête en côté donc c'est une histoire bon moi ba Mark exploitation de kendaka bon la ba tête en côté tête en ya mwana ya ba ila biso kimbango mo ba maître tala photo on les années ti koto moi mulili ndeni bo bomba mulili koto série on est appareil à photo ezalaki na 1921 botika no aventure. Ok, Coco. Eza faux. Nga me confirma ngunza oya lobi ke kimbango aza vrai. So kimbango isa lobi kimbango aza vrai. Na osenga gouvernement. Ko wana comme pour la rater basa lango Aden. Na kiangani.
Bon, mon ami dit, mandeng moko. Comprends? Très bien. Mais on est en Belgique. So ba ça dans Aden na ba diangenda ba kufa tende bolo ba ba polate. Bon, mon ami, eza yet bangote. Ba eloko moko te. Siko peru wana kapata. Mbuta kapata. Yende siko mutabota ba diangenda. OK. O atelinga temba ya le studio. Mpeve le bana ba isi jour wana oyo kana fois kimbanga on a kipa vita. Ye mo kimbanga olata nga oyo bise yo. Je peux bolir tes bima mukolo wana éviter. Très bien. Alors Coco, tout le monde qui bongo il y a presque longtemps. Appellation là c'est pas là. Coco. Coco. Inketa. Tout le monde Coco, tout le monde qui bongo il y a longtemps. Au Barabo Makambo, il y a roi divin. C'est le roi divin Moko Aya. Roi divin Allah Tanzoto. Tout le monde oh le bangunja basangani. Puis bah comme ici Bombo Masambo qui dit roi divin. Maintenant une question Moko. Est-ce que Oebi Mbuta Mangelesi, donc Fumu Mangelesi, ou bien Ngunza Mangelesi? Mbuta Mangelesi na ebi ke azali chef suprême numéro 1 Mbuta Mangelesi. Ya bangunza nyonso oyo ya République démocratique du Congo. Oyo yebi. Ongana yebi. Est-ce qu'on dit mais la pays? Kondima eza na divinité to na bonzoto. La divinité premièrement. La divinité bonzambe. So ondima muninga no mutu. C'est que yona ebosé lo moto. Ndima nde molimo ezo sala kati na ye. OK, c'est molimo sala kati na yesko ndima. Yango aveza kati na nga, yango eza pas kati na bato nyonso. OK. Mais message comme message, na monaka une fois assemblée là na stade pour na bakoko ba sepe. Et puis bato nyonso basalaka prière le stade wana ye kaka moto asalaka prière ya bien. Il y a convaincre kayo. A convaincre kaka la prière. Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya Yaya Kimpavita. Nzambe ya Mfumu Kimbangu alobaki Simon Kimbangu teme ya Mfumu Kimbangu dia ntunwa. Bino Kimbangu sambela ka bochaye kutu na ba baptême ba pesa ikombo Simon. Mabe komo na Jean yo wa yo pe na Jean. Etikala ka mama mona ti lelo bazaka Simon Kimbangu olotaki Simon. Olotaki Simon Kimbangu. Oyo Kimbangu bakosera makambo yenda edaka Jésus na croix amemela ka OK, Simon de Syrien. Ah, Nzambe na nga ba Congolais. Simon de Syrien. Yo! Avec ça la ligne kuna. Pas de moto kokisa Kimbangu na makambo ya Yesu. Kimbangu yele makambo ya Yesu te. Kimbangu ya kike bino ba Belge bozo diriger bien te, bo la biso ko Nzambe na bino na lingi yango te. Ndenge nga na za sikoyo. La lingi na ka Nzambe na Kimbanguiste te o Masambukidiste o Nkusikidiste soki banani. Wondadiste. Na badi. Na lingi yango te. La ligne de moyen de biso vérité to ça la bino le côté Kimbangu balakisa ki bino azana na nene moté na Yesu peut to yebi ete bobanga kadi pour dire ça le vrai Kimbangu o ya torse corps na epé boyebi place ça o eza nkamba te belge ya mutiki lo bino abaki menere na la kati mo mabo eta yo kutana corps mo eza supérieur que ye batie mo na tono ebimi bakoti on a libula si debimi badiembi ki yango elobi kati elobi batike no corps wana ekufi bakende na bayebi ke soki eza na Congo là au dirigement siko Congolais il faut que mizongisa rentrer à nous-mêmes examiner nous toyeba kaka secret wana toloba na mundele ezwa ya yo beaucoup monde ndenge Congo ke varié peut-être bandosala ba prière moko. Ce que le ministre a sali détournement d'argent, nettoyer 500 000 dollars à Kenya, 500 millions à Kenya, on a poté. Ce qui est Nicolas Kazan. Ndenga kewana, ce qui est aux alliés dans Nzambe, moko, ce qui est aux Sambeli, à l'image d'un problème. Comprends? Très bien. Au moins, même minéré à commander minéré, va sur la vente à Kiyanki. Très bien. Ce qui est aux alliés qui va chef coutumier, va s'allier qui moko. Tout ça fait capable de tout ça. OK. Ngana zvandi na lunda na bakoko seruti to vandi na lunda bevala ngindu to vandi na lunda banje de tipati basolo baka baya bazebele basekani mama to vandi na lunda mais comment na lunda boke kozwa diama chef coutumier abi lelo bokozwa ngote ali musia
Mais l'homme est bimaki. Si vous avez un chef coutumier na awa, mais tellement ba kota na monde ya Kimbangu Lukuta, ya Yesu Lukuta, ya écriture Lukuta la Bible. Moi est-ce que invocation est simba? Exact. Ok. Ali mo baré ba vrai chef coutumier au ba li misala ba richesse. Même si nous n'avons pas découvert la richesse dans le Congo, calamité rébellion et Kotakuna. Et ça la complicité dans le Congolais kaka. Mvemba déjà il a banda. Jean-Claude Mvemba. Tata Marki wana di bomuguto bidonné. Mutu moko détruire ba sambisi ba Congo pour travailler na Kabila. Aya suna ba Congo à cause de la rébellion. Là maintenant tu vois baso bakunda Simon Kimbangu on encampe pour rébellion et kotati koto ana kuna pe richesse ezali usiku so bagé bukande babuka ile mumba kizana na ngofo Buta Mudeta siko awa koko toto ebelo komoko est-ce que ozondi malelo avant de question il y a roi divin ozondi malelo que masamboki di yene oyo bakoko balati po atambwisa bangunza lelo on essaie mabele pour batambwisa bangunza te pour ba continuer le kuta gouvernement bimisela bango enveloppe baza mayele te bajwana ba maître ba uta ba poto te ba masambuki di ba chikeva ba triangle bango ba beloko bazo créer pour ba yebi que gouvernement bimisala si ba solo lindeni to ko sala poto bimisala esprit bakoko leta na poto kutu ba escroquer batu bala batu wana na otangira ba kombo bascroquer batu na poto ko ce sont des voleurs. Nemona fumu tike bazali fumu ko tambo na logique tambo na bwanya na bososo. Kasi to benga poto to sala émission a la mbuta tikeva to na masambukidi bino ba na poto micro ouverte ya moyo bo na tuna sko maman no scroquer banani tikevo scroquer banani tikevo scroquer banani masambukidi scroquer banani total sko appel to ke bando ya maman no scroquer matin. On doit alors basambukidi mambo sala allez c'est quand on tire la chaîne tike ba bite ko dia kanga la mu bolo ba la somba bantamba ba nini ba yo za ngunzu to $5 ngunza $5 avant sali za mutu ngala sala ba prière ofere mutazu mukanda témoignage ezali petit na ngala succès ngunza le succès monsieur le léopard sali abiman omoni prière yo betaki na nini na KTJ na zwa prière année passée na zwa prière wana na komiango mantamu na sambele wana keka songi na ba place ba pesa songi na ba préfecture na bango songi nzini mbango ba bime yo pourquoi banda kana to pesa ko mukanda te tata choka zwa benga atindelanga je pense que taba $300 na kana uzongo na kisenzo abimanda kabeli yo pamba te na beti prière wa jara stafaraya zo yo kanga makambo na beti kaka prière oyo betaki wana tata wamba mpungu tulendo sakumuna bana bako evutula lo santu lo yeso beso silate kakala muti ya mvimba utulemvu kila mumamo sono batavangi betu bana bwako bwako tete lomba lemvo wa bango mona zizi kiapo eza mama na prière so na ebiso kimbangu tabeta prière wana vadia non ba prière kimbangu abeta va disparaître tozana mikando bakomake dibundu dia tata kimbangu dia somukili mutakomango akufa na 77 ans papa sono do kebake tanga kufa ki bana na ete ba rasta ba koti na chambre père babandi ko tanga orke père wana déjà komena ba dia ngenda déjà mikanda ansi ongo dibundu dia mfumu kimbangu dia sumukini lingomba ya mfumu kimbangu e sumuki lubaki di mambo mamindele lu kote se mukati dia dibundu katukidi alongwe bazu mama mindele ba kote se nakati na kati ya lingomba yake place bakunda kimbangu pro ezali ngai kenga na lobala ngana fungula mozolo kota na boya oyi réponse na zongi sa je sais ni na bina e papa so funguli mozolo na okuta batu badaya
Mais yo mon comme ça vivant, c'est que ba corps to eza na mausolée, c'est des yo. Et puis encore. Aïe ouais maman on a 19h. À 19h. La vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.